Mbote la famille, bonjour à tout le monde. Voilà, ils ont vraiment sango ya pasi otoyeko tozwaki lobi ya Chaka Congo. Vraiment et déranger biso neti ngai vraiment tant on a monaki vidéo ya Chaka Congo oyo azali kosenga lisungi pona bandeko batala ye baza na hôpital le bato bakendeki nga na monaka andeka ezalaka. Peut-être malade quand les personnes sont ça va des fois on a malade nous sous ya moke kaka okepe hôpital ba sali pe examen sili nango pe ozongi na ondako vraiment et sali bato passe na brusquement vraiment malade yango nzoka memeki na liwa koyo kana sanka toujours kana sango mais pembe na ito komaki te. Voilà bandeko na ochela audio na ochela bino audio ya papa Chaka avant liwa na ina oyo amonaki na kati ya santé na ye. Oui, eza ma malade ya foi, ma malade ya foi ezalaka pe pasi nde pe tozalaka na ba foi na kati ya nzoto biso nyonso tozalaka na ba foi fe toyebaka pe vraiment so tokompe ba mikolo boye tokomokola toyeba kobatela basirtout babiloko ya moto kolia babiloko ya moto fufu ya moto biloko ya moto nyonso wana ezokita na kati ya motema toujours ozokende kotumba kaka foi talaka mosuni kuta pamba soko obwakelango mai ya moto ofongoli mai ya moto na pompe osa ozwi musuni ya ngombe otiango mai omona ndenge elataka poso wana nyonso mona eyano mokili yano moki kaka ya mai ya moto sikoyo kolia pe babiloko wana pe ezalaka pe pasi bon toyebi te sono kaka nde kaka tozo bapoto mibatelaka babiloko ya moto pe mabe babiloko pe ya malili pe mabe donc babiloko fe ezalaka na bakatikati kaka mpona kobatela deja nzoto na air ezokola wana pe ezalaka malamu po toyebi bato mosusu engaliaka fufu ya moto makasi efufu ya moto biloko ya moto wana pe nyonso eza mabe bandeko na nga même biso moko pe menga mo pe fe corriger nga donc biloko soki eza ya moto lingaka ya moto mais linga nano moto wana pe ezo yulu muka wana esila nano après ole pona problème akata santé ozomona ka ozoloba oza bien mais na kati ya nzoto mona pe nzoto ezobeba. Voilà papa Chaka Congo ye moko alobi problème na ye nini eza na santé to banda mona papa Chaka Congo vraiment na ye be malamu to banda ko soa na ye so pe na bémission na nga na bengi papa Chaka Congo akoti pe surtout na makama grand frère na biso des fois au père molimo ne pe mana kimia papa Chaka Congo vraiment kotaki makama make mbilinga bimaki me akotaki kaka tina suka so pe problème na bengi ye mona na kati émission na nga ayi koloba tala boy azala ma papa moko ayambaka mutu nyonso a répondaka mutu nyonso. Donc azateke nde tata mususu ate abana kogangi no na téléphone boy en tout cas tinga na kota même na kota pe na ba groupe na ba Congo kuna aza papa moko vraiment azalaka malamu malgré makamu na ye soki ka bayokani teke si ba contre ta mais so akoti mana likambo ya musique to na ndaka musicien moko aza na malade to artiste en danger papa Chaka Congo vraiment résultat ekotaka toyebi te makamu wana bandai kosala eska tikelango pe so bato mususu po basala ngo toyebi te po azali pe papa moko matata soki akoti likambo fasala ba démarche nyonso mais na tour na ye bandeko tomoni place ba mission esalameli te place baartiste baloba te tokoka kosunga papa Congo aza na maladi aza boye tomoni vraiment te na pasi na ye. Voilà bandeko papa Chaka Congo nazali na pasi bongo na makati hôpital bino mo bokoyoka ndenge azoloba mwa video ne yango ezali bokoyoka kisa bandai kozwa bando côté combien par jour papa Chaka Congo abelelaki mokili mobimba abelelaki na bapasi ne pe bao bayokaki bakendeki ba o pe bazalaki te na nzela ya kokende be mamikomelaki te po malade ya papa Chaka Congo oyo ndenge ezwe na brusquement boye esali kuto na resta ba 2 semaines te ta ba 10 jours penza te kokite et meme na liwa bandeko toyebi te est-ce que manquement ba kiswa na prix ya kiswa na ndenge ezalaki cher peut-être po ezaki chaque jour fois en poule moko chaque jour fois en poule moko est-ce que ezaki na mokolo moko en poule wana zwaki yango te to 2 jours elandanaki yango meme na liwa to eza ndenge nini peut-être docteur bando traité oye pesa banda ko remercier docteur wana zalaki malamu docteur wana azo yamba ye bien azo s'occuper na ye très bien. Est-ce que nini monanaki te hôpital mususu pe balobi ote bango kutu bachaki mbongo bango kutu Angers po bamema ye na hôpital mususu toyebi te est-ce que liwa kaka ndenge yaka lokola ekomaki problème apema ye moko peza alobi kaka osala effort balobi akufi na maloba na monoko papa Chaka Congo azoloba me pema
pema ezala eloko moko ya passé, pema ezala eloko moko ya danger, pema ndenge ezalaka bongo omonaka nde tozalaka boye, omonaka kaka bokomona kaka pema ozokomprendre te mona pema eke mona mona opemi sikoyo esikoyo na ndenge ya bafoi tuka esali pasi mingi bandeko sikoyo ndenge akufi bongo bokoyokaka nde bakonda ye bacercueil bato bakokende tapage bato bakolata na kama eloko mpenza na nature na biso pourkui soki moto aza na pasi azobelela boye tobundanaka te tonwanikinaka mpenza kokende kosala badepense tosunga ye tosala boye nayebaka te il faut kaka moto akufa nde bato sikoyo bamonana donc mais abelelaki image wana etambolaki me esalami te bamémission te bato bamoneka bien encore ndenge azalaki ne mpeka na mbote wana na bamwa banini na ye wana ozomoneka aire moko ndele aza bien akondi te nzoka na kati ya nzoto eloko ezotongisa ye mpo ye azalaki monene kosto mbinga papa chaka ko baza bapapa akala babana mission baetesede baza bato bango basalisali mpenza bamisala papa na biso chaka kongo atikaki biso lobi vraiment ezali pasi mingi mpe mawa atikaki biso lobi na 20h15 nde atikaki biso mpona problème maladi ya pema ya foi voilà atikaki biso na hôpital wana ya ngiringiri hôpital so babenga soki TVC soki TVC moko hôpital moko ezala na ngiringiri kuna voilà nde papa kongo nde atikaki biso na hôpital wana tika te molimo na ye epema na kimia bandeko boyoka audio oyo natieli bino avant pasi na ye vraiment boyoka audio wana et puis bokomona image papa chaka kongo ye moko aexplikaki bakisi ndenge azozwila yango bapria bakisi ndenge nini ezaleli makambo nyonso ndenge nini ezaleli tolanda bandeko na ngai na pourkui tokokutana bemission na biso kaka nde tozalaka la team tokoya tosolola ndenge nini bamakambo na biso nyonso oyo tosala merci bandeko nyonso baswete ngai bapresentaki ngai bamecololence merci nga mpe nabomisaki papa biso vraiment molimo ne pema na kimia en tout cas elikaki malamu merci mingi na bandeko nyonso mpe oyo bazwaki ngonga ya kopesanga meconnaissance te me nayebiki boza kaka ensemble voilà toza wana na pokwa tokokutana mpe mpona koremercie bandeko nyonso merci beaucoup bandeko tolanda bavideo oyo mpe audio ya papa chaka kongo toyoka maloba na ye avant ya kokufa kotika biso merci la famille merci à tout le monde eza nzela na biso nyonso eza pasi mingi ya chaka po mbala moko po briske ka akufi tokanisaki ta moso na hôpital aza na ye bato bakotala ye bato bazolekaleka ndeka eza mwa ta banini me nzoka te amonanaki bongo ezalaki mpenza pasi yango si baso moto azobelela tolingaka tolanda na aire wana voilà la famille merci beaucoup tolanda maloba ya chaka kongo. Eza première respiration hein nakenda hôpital moko yeba monaka na kenda na kasa mu lo moko te mais tant on a bimi ba pesinga ba kisi mona melaka on est circulation ba kasa wana mais curieusement ba kisi on so meli yango el moko ça va el moko ça ne va pas de lobby soki nazala ka courage te lobby mona sa mabe na butu wana pe me mo kende autant peut me so kende en tout cas na sala ki tout malgré malade na soki volant na comme hôpital pour le moment dans l'hôpital en tout cas médecin et docteur wana so landanga ba examiner soit 0 eza première respiration bon eza première respiration hein na kenda hôpital moko yeba monaka na kenda na kasa mu lo moko te mais tant on a bimi ba pesinga ba kisi mona melaka on est circulation ba kasa wana mais curieusement ba kisi on so meli yango el moko ça va el moko ça ne va pas de lobby soki nazalaka courage te lobby mona sa mabe na butu wana pe me mo kende autant peut me so kende en tout cas na sala ki tout malgré malade na soki volant na comme hôpital pour le moment dans l'hôpital en tout cas médecin et docteur wana so landanga ba examiner soit 0 eza première respiration bon naza awa chaka kongo yeyo donc na otala ye po tala kaka. Bon, Dieu a fait grâce parce que hier à la nuit, même Namoko, on dit maintenant à la Mouatongo, on dit maintenant parce que de toute façon, peu mais pendant en tout cas, j'ai manqué d'oxygène dans le travail. En tout cas, moi on va aller, à Koufara, moi on va aller,
On a démarré mon tour dans la Nangai. Si on a commis hôpital, on a remercié le docteur Tatete. On a très bien, bon, on est bien dans la réanimation. Alors, c'est quoi? On a examen à 0. On a découvert que bah caillou et ça na côté poumon na ba fort na ngai ils ont bloqué oxygène. Mutamela cigarette c'était amela bière té. Mais ba retrouver ba caillou na poumon na ye. Ba nzambe ba kisi yango yo kisa bango kisi oyo moko nango $150 tonga monene $150 yango azongisa ngai à partir de chaque jour nango moko on est bon ba caillou au ça oxygène en tout cas ta mi kisi si vous devez merci na moni ndeko na bimo le kotala ngai et que c'est un soutien à bino parce que dans un hôpital moko ça demande des moyens il faut vraiment bakisi kufuta ndako ya batu avec vous Dieu va faire beaucoup de choses merci bon Chaka Kongo yo wana lobby imo asunga batu po ba retrouver santé imo santé déranger alors biso pe tout ça la part na biso tout ça le fort tout est maboko merci Acom. Tero